Pona nini papa pona kosangisa, pona kotonga, pona kolakisa. Lelo ili ngomba etongami. Biso tango toye tolali na libanda te. Tolali na kati na ndako. Oui, bato mingi na libanda parce que ba place ezali muke, place kutuna no te. Yango likambo toyeli. Mais quand même biso balali biso na ndako. Tokozongisa makanisi epai ya nani? Epai ya papa Mfumu Alongo. Na ba ville ya minene, na ba mboka mike mike, na ba centre ye aza kokende koloba na koloba pe na kosala lelo yango monani biso tokobebisa yango te. Mutamari oyo avandi wana ye aza kulutu. Papa Mfumu Alongo aboti mwana mwasi apesi kombo ya mama Mwilu. Papa Mfumu Mbanza abotaki na ye bana basi me apesi kombo ya mama Mwilu te. Meta nga abotaki mwana mobali apesi nga kombo ya tata Simoti Mbango. Buna tubebisa butuvwendi bitobolegana. Elingolo banini mutu auchi mosika paroisse ya bondelaka sibatanga resolution. Ezali boye bieza boye te. Papa balobaki ete oyo bakolanda matambi na bango wana nde bana eza boye te biso totosi na biso makambo bolobi na lingomba na resolution totosi eloko nga nasengaki ezalaki boye tozongisa lingomba na nzela badosie nyonso batata na